nauti kotala émission moko demer moto asali yango lokola bato basalelaki émission lokola bango basali faute nayebi te soki asalaka na un victime soki ye moto akomandaka société ya Fally Ipupa aye koloba te lokola Fally amemaki bango poto ezalaki mpo basalela bango asalele promotion te wana demer basalele promotion te amemaki bango mpo ye aleki kitoko ye aza sirène ye aza tuna yebi te soki ye lekana na ketchup soki ye mwasi ya Fally o soki ye première dame o demer ozaka trop basire ça pique pas ozaka trop basire yo to za la site pour bato mosusu ba na raison ti bazolo ba pona nini ba memaki bino la kisa ingratitude na yo o la kisa ingratitude na yo yo koki koloko fungolo danse na moto afuti bino batike bela ba wario bazali o ba lobela Fally ya depuis kala ba lo bate yo bimba po mi la kisate yo a danger omoni baninga la bino ndenge bautikala kuna po baoya te mpo na tike po apartir ya motema mabe na bino baninga na bino baosala tota balexi weti bato ebele ata nani nalobaki ne ndeko na biso nani oyo nalobaki na yo wana bazosala baémission mais yo bimi no danse ka ndenge ozali olingaki loko ozalaki bapesa yo bambongo basalela o na biyo bafutilo bapesa yo visa ya 4 ans oyo oki kosalela nango lelo fiar oyo oki kozala ngo kobeta poto ndenge olingi oluka poto so omonango eloko lokola yo kiko stopper bato te likambo esila bino bato boyaka bolobi bazala accompagner monga ça que pas Fally te na juste sœur a Fally na juste na sœur na bango tu banana boduka ba ndi badiata ya na bango soki oyebo manke bango na ko yana ndenge msona ko ya répondre bino bato bazebele balobela ka Fally ba na raison ba lo bango yo combien de temps o memi soki ba mema ko te ba peso ta kada Noël okende kuna ba mumba ya bazalinga na bango so ko ba mumba ya baye baye koloba yo ye koloba po yo lingo lakisa bato lokwa yo a danger keba ok ozaka tina te na miso bato na molo ne reponga moko na bimona ngonde yeyo oyebi te téléphone ya danger keba na yo osa promotion te to sali sold out mozaki na besoin te oya kobima oya koloba makambo lobi mais bato bazomona makambo bilo bozoloba ngo te bato bazomona makambo bilo bozoloba ngo te yo ya kolobaki te sila yo mpo a poubelle poussière na bongi te apa ba filtre zotia alors oya wako salela bato émission mobimba wako salela Fally émission mobimba ba wagyo bazako to babundela ka Fally na motema solo bino ba haki ko luka profit si ba memba ki Fally ngaka pesa ka ba prince valeur mais yo ko bimo ya kolobango mpo a poussière yo ngana yo mikolo tungana yo ya kaka. Jika TV. Mbote na balanzi na biso nyonso ya Jika TV News ba balanda biso mokili mobimba na pesi bino ba bote ba bonjour na ba bonsoir na bino bisika nyonso boza en tout cas na tumboli bino ba joyeux Noël bisika tout boza ba étoile nanga na pesi bino merci beaucoup parce que na moni na fin de l'année oyo boza tellement motivé pour bon memanga na Jika na Dika plutôt doto kota 2024 mbamo oto sto koti na Dika pour façon ya mobilisation ya abonnement ezoya en tout cas merci beaucoup wana nazo pesa merci pe na ba fan ya Koffi Olomide parce que ebele ba yeko tondela na Jika eza ba fan ya Koffi Olomide na pesi bino merci beaucoup ba fan ya Mama Si ba joyeux Noël na bino équipe mobimba Mama Si na pesi bino mbote ba tout le monde entier va joyeux Noël na bino boss de boss FT na pesio bambote pe ba joyeux Noël na yo merci beaucoup na Fabrice Mande Auto Banda Kinaye depuis le 1er janvier 2023 ti lelo toza kokoba na ye na pesio merci pe na pesie ba joyeux Noël merci beaucoup balandina biso en tout cas tozo kota na monde de musique na mo journal lelo na tolo bela nyonso mingi na ba concert utaki ko salima na poto et mingi na bato ba memaki bato na poto to uchi komona
des musiciens bakenda sango na mboka na biso Inosbi na Fally Ipupa malgré Inosbi concert na ye ezalaki musika na date ya Fally Ipupa mais bango nyonso bamemi batu libanda Inosbi plus de 40 personnes Fally bazolobela biso plus de 60 bamemi batu libanda Inosbi amemaki équipe ba danseuse équipe na ye mobimba oyo e apotaka Afro Congo amemaki yango ezalaki te ke on amemi chroniqueuse on a te ezalaki vraiment équipe ya Afro Congo bureau mobimba o esalaka ke no mindule ya Afro Congo esalema na yango na vona banda na pesi na no félicitations naza ingratitude na fait félicitations na Inosbi pe na Fally Ipupa. Ah oui hein? Parce que bendele o etelemaki na France. Eza bendele ya Congo. Bendele o etelemaki na Belgique, eza bendele ya RDC. Bendele o etelemaki na Londres, eza ya Congo. Po na yango na pesi bino longonya. Et merci beaucoup. Na bana tu ya diaspora. Lolenge bondimi ke no, ça n'est trop. Musique na biso elalaki musique na biso na niveau international e bando yo kalisute bana mai boyo beta na beti maboko merci beaucoup oto bando luka yango wana bravo que le bon Dieu vous bénisse ya malamu nde na linga na banda nango yango wana mais bobengela nga nanu des mères yo il faut ya et pas na biso balobaka uko na bukala mushi uko na kabwabwa uko na kinywa yo okendaki na délégation ya baye bakokende kosala promotion ya Fally Ipupa yo okendaki na délégation ya baye bakokende kolobela makambo ya Inosbi te keba 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 Inosbi pas on a besoin de bateau ba finga batouté lokola yo de mer. Toi tu insultes les gens ma chérie. Yo somona bilongineti ya yo. Ya yo mami yo nani na te na Afro Congo ezala te. Pona le ba que no promotion ya Inosbi ezala ki faible ma chérie. C'était au niveau. Na misu na yo ya Kodjongo, na misu na yo ya Bondoki, na misu na yo ya Kikajampemba, yango mona ki sala Madeleine te. Ma chérie, yo nanga to na mondo. To ebi ke no na monde musique. La Madeleine avant ezalaki 1500. Lelo ba modifier. Soki la Madeleine elingi tonda, eko tonda na près combien? Selo yo ndengo moni, concert ya Inosbi. Ezalaki mpiaka. Tu es malade, toi. Tu es malade. C'est intelligente. Ce n'est pas toi qui parles bien le français. Ce n'est pas toi, madame, qui connaît tout. Ce n'est pas toi, je ne sais pas quelle madame. On te parlait de Fally Ipupa. Tu es arrivé à Inosbi comment? Ce que moi, je ne peux pas faire. Moi, je n'ai qu'à féliciter Fally Ipupa pour ce qu'elle a fait. Pour ce que monsieur l'a fait. Ezaba tout le ko la bino de musique na biso ekota na potopoto yo de mer batu le kwa bino bilongyo ken kwa bino ne boko sala na bato bakendaki na yo na délégation bilongyo mususu ekendaki na yo nde boko sala ke musique na biso lelo ekota na potopoto ken pia na ye wana zo tubela ti ken pia na ye wana zo tubela. C'est parce que vous avez refusé quand il dit promotion. Bobo ya kakobenga biso pour peut-être bomo na biso so ki ndenge nini yaya. Tango yo na munoko na yo za mafinga, tango balukaka référence ya mafinga, référence ya kochola, référence ya humiliation et pas na yo positif ezalaka te, ezalaka négatif. Ndeki bombanda na yo. Quand je dis félicitations à Fally Ipupa. J'ai dit que c'est parce que non, Bendelo est tellement qui na arena. Et Zalaki yaba Nigérien te. Et Zalaki yaba Congolais. Alors je suis obligé de dire Ingeta na Fally.
Le reste là, ça ne me regarde pas. Parce que nous avons une délégation en athée. Mais nous avons la RDC Télémaki. Ba étranger ba lobeli yango ingeta. Ya innocent bende la RDC Télémaki. Ba étranger ba lobeli yango ingeta. Olinga ki oloba nini? Ba benga yo de mer, ceux qui ba benga ki yo. On sale la innocent linga ko salango? Non. Toi et moi, tu le sais bien que non, olingo salangote. Olingo salangote. Tu parles de quel marketing? Yona no bimi na délégation à bato marketing, tu le fais? On y est yango. On y est loko ba mimi sela ki yo ao. On y est yango. Olobi yo bakenda ba benga ki yo tourisme okene kotala. Fali abeta. Yo moko lobi ke fali ye moko za marque. Parce que fali ko benga ka yo muto fandi na sanzete. Ke ya kotala ngandenge na zobeta. Il fallait continuer aussi le saka côté fali. Bobé banandenge bozo kende nango bongo. Mais aussi mba côté non saté. Bon mélange à trop, vous parlez trop. Et tout ça, c'est pour nuire les gens. Mais moi, je ne peux pas le faire. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je dois parler. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand c'est bien, c'est bien. Je ne peux pas le faire. Ce n'est pas vous qui avez étudié. Ce n'est pas vous, je ne sais pas comment. Mais vous ne savez pas analyser. Tu as des preuves qu'ils n'ont pas fait ça. Ba confrère, na ba concert na biso, bazala qui na concert na subi. Vous avez vu des images. Nous sommes des Congolais. On sait. Si c'était un piak, on pouvait voir. Il y a des images. Quand on filmait, c'était en direct. Tout le monde a vu. Fallait où tu as un concert à Londres. Au début, tout mité manabango ezala ki likolo. Batu na bino. Keno akosa la vide. Na katikati ça les tondi. C'est la même chose avec Innocent, ma chérie. Est-ce que toi, tu étais même parmi les gens Oyo, Bazoa qui t'a, il y a observé le concert Innocent début jusqu'à la fin? Non, tu n'as pas regardé ça. C'est que toi, tu as trouvé mieux de parler, c'est de parler que non, à Sala Kimpiaka, Penza Pona à Sala Kimpiaka. Pourquoi? Parce qu'il y a Pona qui date, il y a Fali Poupa. Tu es malade, toi. Fallait bêtir le 25 novembre. Et car il y a combien? Écoute-moi bien. Le 25 novembre. Et Innocent le 1er décembre. Pour dire que non, il y a Zolandanana Fali. Bongo Sidi qui diabata à Beta qui le 17 Bolobani. Arène et Tonda qui te. Kaba Congolais na bino bazalaki na kata saluana. Basomba qui babia Fali te. Fallait azobeta le 25. Si dit qu'il y a battu le 7 na arena. Plein craqué. Est-ce qu'il fallait au coca? Kana saluana. C'est que si dit qu'il y a battu à l'endroit qu'il fallait alors. Et pourtant, si dit qu'il y a battu la publicité. Bato abeta qui solo te baloba kite. Communauté neka ki yoki ke non. Mutuna bango zoya babeti. Si vous ne changez pas, mais c'est qu'il n'a pas de libosoté. Si vous avez l'esprit de dénigrer les autres. Quand tu parles de Nyosubi, il faut parler d'un musicien international. Il faut parler d'un musicien de localité. Il faut parler d'un musicien international. Reconnu mondialement. Si tu n'as pas vu des visages, il n'y a pas de musicien qui yebani mokili mobimba. Emi à la Dezalaki. La Mame Africa. C'est elle qui fait la fierté de l'Afrique. Aujourd'hui, la dame là. Cannes 2024 Côte d'Ivoire. Qui a chanté? Si ce n'est pas Emi Alade. Donc quand tu dis que quand Innocent était avec Emi Alade, ah oui le Longomba. Donc concert Rwanda et cause à la Lolengeni. Vous croyez que quoi? Il ne faut pas faire des choses pour blesser. Et voilà aujourd'hui. Il y en a les autres qui n'ont pas aimé tes propres propos que tu as parlé. Batukio bazingisio. Fabrice Mandechela nga parti Chantal Bombolo Toleka. Penza Mama Queen Yabino. Mama Queen.
Yabino. Quel que soit ce qu'elle fait, mais quand même la dame là, elle travaille. Elle montre sa force. Elle montre qu'elle sait travailler. Malgré Yazakane qu'on c'est le côté, mais elle montre que non quand même, quand on lingi mutu, bah travailler, quand on y koloba makamuya mutu, yo ko sal analyse pour critiquer les autres. Et quand tu critiques les autres là, quand bato ba linga mutu wana ba oyoka, ozong salisu ba polémique, bato ba ozonga na monde, bino yo demer au bébé si monde théâtre yo demer. Les gens qui monde théâtre jusqu'à ce que passer de la foi, ayaka po loba, et ça pour na bino ba demer. Parce que boyebi ke no ba YouTube na bino epe magana barando elia kana barando et respira kana barando. Il suffit quand on la pembe na star moko boy. C'est fini. Yo voyager qui na compte ma jabouté. Mon kilimo mebi que voyager qui na compte fali poupa. Alors, ce que ça n'est loko yoko le kana minicho, loko la fali, azo sala tourna, azako beta, d'ici la zobeta na ceux qui ne voient na Belgique, loko la zobeta. Yaya, makambo yoko ko loba na minicho yo, parce que ça peut na ba griffe mususu baza na Belgique ba lobite, et ça musique ya mboga na biso, toko ke ne pe kotala. Mais yo tout ki bango, ba okene ndenge nini? Yo kanisaka na ba concert wana na ba salle wana bato ba kota kaka bazaka ba fana musicien te musicien zaka na besoin ba tutu jour wana zala muta senti que non naza nuye nanelo salate qu'est-ce que je peux faire en tout cas je suis obligé na kende na ta la musique na yoka me na sepela azaka ne fana mutu wana te mais akena ye tant bato bazo sauter asa kozete ko se défouler ana ba souci mais azane fana mutu mususu yo siko fingi mutu wana. Quand l'émission na yo, au chrétien déjà côté à bateau moussous. Au chrétien combien de bateaux? Émission moko chrétien combien de bateaux? C'est pitoyable. C'est pitoyable. Les gens qui montent la musique et commis par terre et ça pour Nabino. Vous avez voulu bon mais ma concurrence. Vous avez voulu bon mais ma haine. Vous avez voulu bon mais ma koufwa na monde la musique. Les gens musique et la mouki. Bon tika ba musicien va respirer. Bon la bango na haine. Nga. J'aime Inospi, oh ah, mais je ne peux pas venir dénigrer notre musicien, jamais. J'aime Inospi, oh ah, aujourd'hui, demain, le lendemain, jusqu'à la gare. Mais je ne peux pas venir dénigrer quelqu'un d'autre au nom d'Inospi. Et après avoir dénigré quelqu'un, je commence à parler d'Inospi. Non, non, ça je n'aime pas la musique et je n'aime pas Inospi. Bagolo ba mati sibiso ba kiti sibiso boyo ki vananga non non je n'ai pas voulu parler. Est-ce que c'est la bouche qui a manqué? Non, je n'ai pas de paroles. Non, je n'ai pas voulu parler. Essayez un peu de parler. Oh yesa ya musique. Quand tu dis que non ba combattant bazan attend ya kota la makambo innocente parce que innocent zo sala poids na falite tu ne raisonnes pas. Tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas la sagesse. Même la Bible dit, tes œuvres vont crier devant la porte. Ba œuvre ya Inosbi écrit aka. Combattant zo ganga. Bazo boya musique pour na makambo este. Mais makambo este ne o inonsa salaka. Musicien moko la kisabiso o ya sala pour na este. Tu ne pouvais pas même prononcer ça dans ta bouche. Si tu as lavé ça un peu, tu ne pouvais pas. Concert on est qui concert humanitaire. Bientôt lobby les 14. Soirée gala des charités. Toujours est. Tango bino boko fete na ba boîte de nuit boko kende ko yenga ya ko kende ko lia na bazamba na bato baza ko lela lokola yi. Alors un certain moment lorsque vous parlez il faut y avoir et quand tu parles tu cites un nom. Bomoni ke makita na bino bo sala échoué. C'est pour cela quand tu as critiqué tu as cité un nom. Ce qui bozalaki na makasi, il fallait qu'il bopesa makasi na kombo wana otangaki. Bopesa kité. Pourquoi? Parce que non sabima yemoko.
Moutako que non, atindika inonsa pour abima zate. Abima yemoko. Et jusqu'aujourd'hui, azo continue yemoko. Mais cela n'empêche pas, il y a qu'on s'admirer. Cela n'empêche pas, il y a qu'on s'admirer. Bacha qui parti moko ya big manager Prince Balume. Mutozo filmé ye, alingia tia crèche. Ya yebisi ye. Makambo bozo sala. Yango ndezo boma musique. Ndeko nanga asekaki. Mais moi j'ai trouvé ma parole ya big manager très important pour moi. Ba crèche wana ya oza mutu ya kingando se retrouver liboso ya kingandi. Olingo sala necho zo crèche baninga inosbi big manager mutu azongisi concert na poto. Te. Tango big manager kwa sime devant batu nyonso ke oui, ngam nazongisi concert na poto. Batu mususu bakoya po balakisa ke eza bango te mutu bazongisi concert na poto. Lelo eza na bato babimisi ba vidéo pe ba confirmer ke eza fali te mutu atondisi nini sali ya Londres. Soki ya beti masikini mutu atondisa yango. Donc, et comme il a niveau on a nini, parce que vous voulez la concurrence. Parlez des exploits d'artistes. Exploits d'artistes. Artistes azo salani sur le marché. Na minute artiste azo sala tournoi na ye. Parlez de ça. Même si ba benga ki bino bokende ko sala tourisme. Loko na déjà na niveau kin. Bayebi yo ke yo za mutu lobelaka kuna ya lobela yango nde toza nango posa parce que ata yo lobele yango te lokola TikTok eza lokola YouTube eza Facebook eza na kozo actualité na koloba c'est normal na koloba alors à un certain moment boza la peine à moi limite ya maloba na bino boza la peine à moi limite tala lelo bitumbe komi okoma na ndako na bino moko vous créez la trouble ce n'est pas bien et apparemment vous n'aimez pas Fally Ipupa. Si vous aimez vraiment Fally Ipupa, vous ne pouvez pas faire des genres de choses. Pour le moment nous on n'a pas besoin de critiquer les gens, nous on avance. Bientôt album Ozoya, deuxième album ya Inosbi, premier succès de succès. Première, 25 millions de streams. Si je ne me trompe pas, hein, Fabrice? Peut-être. Pour ça qu'il a 24. Combien de vies? Combien de trophées? Succès na Mortel 006. Cela veut dire que tu oses là, il y a Kitoko. Bravo na ba griffe tout. Bravo na ba mourir à bonne musique. Joyeux Noël à vous tous. Je vous aime et je vous adore. J'espère bien que vous avez belé pour la émission, vous partagez. Et beaucoup de cela, bato balingi kotika, musique na biso koma kimiate. Et félicitations na les grands mopao. Tobina kalembe lembe lobby. Émission grand mopao ezoko tanajika. Lelo ezalaki nanu na sala analyse ya ba concert et les kanaki na poto na pesi bango tout longonya ba mapinga ya mboka na biso ba telemisa ki longonya mingi mwana mboka Inosbi et ndeko na biso Fally Ipupa. Merci na bino parce que obo sali ezako lakisake biso to kotombola ka ba étranger te to tombola pe musique na biso en même temps to kana rythme ya malembe lembe. On se retrouve à la prochainement. Bye bye. En tout cas, boss de boss, FT, joyeux Noël. Merci beaucoup.